babi akendaka ngola na lima après tout manike atika koza mwasa yana na babi te boyebi manike avant babia na 14 ans abota Jonathan on a marqué une émission après Jonathan a eu na babia baboti presse na bana ya babia ayo boya na manike tama tiki amoni pa ke na zoni na ngapela ba mwana ko kontena mo sote baguni pesa ka basa pende kwa vina na yebi akutena alima abani ko bota ba bota bana mibale nani ke ba kutena polisiana ya polisiana babota mwana bango ba za ka penda ko moko akutena pende bale papa pi baboti pe tom mwana na 14 à 15 ans tom ato sona famille na ma mamujolo na internet boyebi bino moko makambo ebimi ya manike lelo bazolukisa ye mbila za partout na kwa nyonso ya sabaka na baproponi moko abimisaki ezalaka le 16 janvier oyo tozalaka ferie na RDC Prince Babia akutana na Landry japonais na émission ya Mike Lukamba na bandaluma na banda akutana Prince Babia bakutani na Landry japonais nde basolaki bakepa kofi ngana bino toyebi te akomi pa kofi olomide Prince Babia akomi pa kofi olomide atika libandaka ndenge ezalaka Landry a annoncé kofi réponse à Kofi ayebisi Landry nde bato bazalaki wana na mbonanga koyamba mwana ya babia bouta ekosala baanalyse bofingi Kofi mpona mamu ya Vodacom na ndenge mama na ye maniki alobaka mwana ye na Kofi te na calcul te mingi yali pa bato analyse po baanalyse ya faux ekomi ebele Kofi ayebisi na koyambana nga ye te Landry pa yebisi abi oyambane ta boy na ye ba problème ekoma sur internet mamandika loba bato boloba susu ya yana nzuma na babia akosala nini boye na boye po bakoma loba Kofi asuka babia ni sano bine bolobaka Kofi ayamba na ye yete na ndenge Prince akenda na ya mwana pe Kofi te oyo somandika so ba Kofi abengisaki Prince eza yango lokuta alakisa message Kofi abenga Prince mo pe aleka loba soki Kofi abengaki ye po soki Kofi abengaki alingi koyamba ye donc makambo nyonso tu eza faute na yo Prince so Prince yo kendaki kuna tembe makambo nyonso eza te bana mpe bolinga kotya bamama na baparent na bino na baconfusion so Prince yo so okenda epa Kofi tembe nyonso eza te yo moto oluki makambo oyo Prince oza mpe mwana mabe kobengana eza todi mpo ya moni Kofi te Kofi jamais abi sorte ma paxel jamais Kofi asali yango te te mutu komona na bango na rambo ayebisi mama na bango première émission asala bomona na titan asali première émission abandi kofinga sindi abandi kofinga Kofi olomide yo Kofi na obendo matoi bana poto bolandanga soki boyeli bemission wana kana janvier oyo tika mwana na nga nalingi te boye ye abalusha ngo na ndenge ya kwazala mutabeli abalusha ngo asali suka beso mususu ngaki sinjora natali émission naza na message na kotiela bino so na CDC direct manike makambo ezongi susu ozotinga susu na komeli ozotinga susu sindi makasi boye pourquoi oyoka mame bandi na message ozofinga sindi nga na komeli ozofinga sindi makasi boye pourquoi ozofinga Kofi manika bengi nga kisinjora na telefone nakotina bino te yo kisinjora yo bofandi botonga mwana nga ngana Kofi pa tozapela tana biso ya makambo Kofi osala te balégende banini atonga Prince na niveau ya Kofi légende Kofi olomide nzambe atonga Prince lisolo ngana Kofi kutu tomona na boye tovanda masolo ya Prince nayebi te nga nakendaki pa Kofi bafixe nakenda na bendi oyo nanango besoin na bimi nakei biso okenda ya bongo po Kofi so azokuta scrable nga aza concentre na makambo na ye na batelefone na ye bosola bino te bomonaki ndenge maniki abandi kofinga biso
bamona moni manike abandi alo nakotika ona kofina sindi te bokomona ngai ali telefone akati abandi ba audio ya kofinga eza ba audio na kungala manike to solo eza secreta to solo makambo te ngende ba to solo normal te eza audio ya kofinga ya mabe abandi kofinga ngana kofi batutu na tinele bango ba audio ba yoki 15 messages entre 14 audio 15 ane oyo alinga na kofi na sindi na zu audio ba audio eza ba audio na tine ba nyoso quartier la tema kidoka na tine ya sanda kazaji na tine liba en tout cas oyo trop c'est trop il faut que la manique solution lelo to koma mona audio même na poto mtana poto ba fingi na audio mtu asamba na kitasa na audio eza laka ofingi mtu na audio na parti buki na audio olobi mabe ya mtu na audio bake na audio basali pour monde comme la vitesse audio vitesse Android manika ba yateke audio moto lo sur la normal te etenga somo ko fingo azo finga bata ba analyse ba pensa tulisi bo sala ba analyse ba audio ne zana makambo alobaki ke ngana profite boma ba de bo aloba ngo self bo yebi yango mais bo selongo ba analyste pourquoi makama mutu ya pene zali o ngana profite boma ba de o manika aloba ka tsazo bana ba audio zali ngana na audio kaka ya falinde na sindi o mona ngunde asela ngo analyse poni bo fanda katibiri ba journaliste bo sapena analyse ya normal makama ya makasi yango wana makama ya makasi yango wana ko bo kokata ko sela analyse ke pourquoi manika continuer likambo photo sono analyse o alobaka ke kisinjora ateka bada pona kechi ya zanoti pona $500 ko fi apesanga to boma babia poni bo sela yango ba analyse kaka bo monika ko teka buzuka patika ya sindi ne manika ko sike balala na fali on bo moni le conseil la analyse le ngana yelo makame banda bongo ngaku tunalo bana manike malembe manike tika bo eza 2023 na sana ba audio ngana yi abino na sana ngono osoto ke parquet no memango ngana lo bana ngaku manike eza 2023 singa saloni nazo bane singa saloni manike donc tikete moi c'est salité moi c'est boye kutala na fali comme ça njora yo museke na mwana ma mwaza ko tsaka ka boya museke na mwana njora okomona yo na kofi olomide kofi boye akopeso ni na vie kofi boye abandi ya kofinga eza ba audio normal ta na tika ki fufanya sindi pona makabo sinda sali nini o prince yamo ka taniki ba colonel azu moto na mofeli so akene taxi moto na ebite ba na lobi kaka po bokatasi na lobi moto akina mofeli tobe mwana alo bino bongo mama na kene pa kopi papa ko pa bona kota bina ka mwana matoi na bisa uni ko kenda kuna te c'est ça eza ya kofinga nga c'est ça ya kofinga sindi ya kofinga ko afini sindi lelo te maniki boyebi kuna mwana mwana ba ko so lobi lelo te ndeke ana ba image nyo so kala kama nikafinga ke boyebi yango sinya sala et puis grâce à nous c'est là le bas la Brazzaville ko kota kama kambu ya Kongo tsasa ko so dokota mama ba ko kati obendika mwana matoi napekisaki okokenda hakuna tokenda ekosali makame bandi Kongo audio moko ya ba audio moko te ke tolo sola ne te sola ba mwanja ba audio normal te eza ba audio ya kofinga ya mabe napenda kokia kusupporter te na sobo que ba television quartier la terre ba kidoka ba ekuba ba ska ekuba moi so trop c'est trop azo finga après ça ko finga ngaki singo yeko tuna micho fala za kama mtosaba video yo senga kaka bolindisi eta moi c'est pardon mama sendi pardon pa ko fi pardon botika bona mais il azo finga nga atike ko finga nga asui atile nga message na on a partagé aquí botala mwana onga na bokola bi aboyi fami c'est tout na moni la tusuka nzo ka longwa ba famille na ba bite longwa na ngape na esi kinda ngaza pour ma président makisulu na pandi awa manika sali mabe bozo yesa sikobe mission o muni bosa la kani piana bozo yesa makambo ngo makasi
posinde ata batie na parke lelo aza na problème ya manike tatangaka kombo na ye ke manike oza na video moko te osinde afinga eza te baninga babomaka moto kenipeka komi mutu azali akokotela sindi non akokotela manike non ozopelisa moto wana soso batia bakanda bino bato analyse mutu nyonso ko bozokanisa so manike bien po likambo na mpona miniti ata tokele na parke pokami na parke nozala nga mna bamessage nyonso tu nga mpe makambo eza kuna oyo alobaki kanga na profite moma badia bosino analyste pourquoi wande makambo ya somo abisaka puluta wampa makambo nde ya somo bino bokosala pa analyse bomonika ya makambo ya fali lokakoma fali ezalaki na kati nde bokomi analyse mais analyse ya ngato boma badia na kofi bosele analyste pourquoi wanjalo kofi pone ni bosala banalise mo ya bien te bovandi boye te manike mpe ke importe aza impoli makasi il faut respecter kofi sinde bato mpe tomo aza problème bokomi na kofinga siko osindi na kanda siko manike baokanga ye tota siko moto oyo oyo bakeni pia na bino booloba po boma moto siko lokola bopelisi moto baokange kaka ala pasi ata lelo te baokanga ye po dossier ni eza na pasi bazeli kaka na avoka moko mibale te avoka kaka moko na sindi baovandala na ngisi po sikoyo bokomi sikoyo kolekisa kofinganga chaque jour po bofinga manike bosilikela ye na kozoba na ye asali eza exemple yo sofinga mwasi ya motu bongo bien musicien moko manike avant babia na 14 ans abota Jonathan oyo na mwaki eloki na émission après Jonathan ayokutana na badia baboti prince na ana ya badia ayoboyana na manike ntango atiki amoni payeke nazongi nanga mpena normal nakokontiena mwaso te baguni mpezaka basapembe mpo avie nanga nayebi bandeko na ngai donc so tolandi kisi njora bien moto aluki makambo nyonso to eza prince wa mwa mabe tando olukini mama no makambo otie mama no na problème oyebi bien ke mama na yo alobaka kokenda pa kofite mama no alobaka yo okokota koyemba na quartier latin te okokokende kuna te siko okende kosani omonte ke yo so okende pa kofite mbe nyonso eza te po lokwa yo makona milai wana lokwa ka tata bino mikusa okende pa kofi tala siko mama no na buzoba oti mama no na bapetre siko tombokanga mama abino monte ke eza pe kitoko te kotala kaka mama abino nga eloko nga na oyokela pasi na dossier ya manike bapanzi ya manike nde na oyokela omawa kotala kaka mama abino yo prince babia kotala kaka mama abino omona problème eza wana soki mama azopekisa yo kosala boye te yoka tika soki okende pa kofi te mbe nyonso eza te wamwa mabe ki artiste yango ki star yango nde ya modele oyo bastar bayokaka oyebi ke mungana mutu ana koeleka te no kakipa kabino nde boloba kakipa so yoke mama bino to yoka mama bino ongo kicha makono na ndaka kofite po kofipe aza mutu akokai pe koyamba akokai pe koboya na ye ana raison ya boya pona ko éviter ka ba makambo oyo po so pe ayambaki yo elinga koma so kende ko sa nini ayambi yo bien te apesi moi na $20 à transport bonge subo emilie ka confiant mais étant que mukolo en intelo a saleli sagesse aboyi na ko yamba pona ko éviter ba problème tala ka problème landi ata pa yamba ki yo ingoza pe ka problème aboyi ko yamba yo pe problème pe kaka cela veut dire yo kaka mama abino bato mama na bino alingi te opusana kokende te mivandela et puis elo musu natali vidéo na yorobo yo prince babia wana katia qui cherche trouve jamais okope sa position na warion jamais okope sa position po yo za katia qui cherche trouve loko za ke pe héritier simbate
okope okoma pa BCBG, okope okoma pa maison mais okope okoma pa fali, okope kozonga liso pa héritier, okope kokota pa papa wemba, okope kokota pa kin kese menyo, okoki kokota na ba groupe nyonso tout. Mais tant yo ozoleka ozopesa position na warrior, au moment où ozoluka orchestre pour intégrer, au moins te ki yo mo posa pe komi bo ma carrière ngo. Wa mo amukie to ade amukolo, wa minyete. Faut mutu et ça là. Yo mo posa komi bo ma carrière ngo. Po yo ozoluka nde orchestre au kota au evre, soit bacha yo poa au sala orchestre na yo. Kaka papa wa warrior mutako cho poete batu msusu pe baloko kwanza bajangu bale batu msusu pe bakocho barebo ba inonsbi ba wana ni papa libumu wana sokina kulumba ayemba kulumba yepa kocho poa meton yuzo pesa position na warrior au moins te koza komiboma mutozo nde ni po yo a warrior okoko tape pa faire gola po wana voir. Mais bon, zonde ni po yo pesi da position ke na warrior. Bon, yo peut-être ba warrior, moi la zo telengana. Kasi zoye coach na groupe ti. Ba musicien na mi wana bazana ba pe na ba musicien on pe ya yo ba musicien ka le groupe d'accompagnement. So kasi moi na zo telengana mungongo ezo vana na ndako ka bwe. Coach na groupe na bino ya ba warrior. Nga ba panza manikende no encore sindi. Bato basi yo baloba te. Tana mwasi wa loba. Basi yo baloba te baza kanda moko pe baza ka déterminer soka alobi likambo etikali bongo wi ame. Sindi yo faut que lia oke kola no na parke pongia kiti kingo salo pasi po ete ya yo po lekisi pe munoko. Bisous bye. Bon appétit. Nga na olia mabumu na fufu na pipi la plus cher. Tokutani lobi. Les abonnés de Miss Elongation. Un bon week-end à bien.